bino bat bozolanda biso tango nyonso na congolokolenews.com. Lelo tozoloba likambo ya crise financière na mboka na biso. Liboso ezalaki crise ezalaki boete, mais to remarqué mikolo yo crise ekomi makasi ya koleka o ezalaki liboso. Tozoyeba te faute ezaya ba gouvernant ou bien ya biso ba gouverner. Boyoka réaction ya population. Papa Mbote mama. Crise oyo ekomi lelo na mboka eleki na o ezalaki kala. Ekozala nini yo namoni wa coopérant. Maman n'a pas expliqué mon crise cette fois-ci Dieu te commis dans Sodome et Gomorrhe en RDC. Puis toi fils du pays. Au fur et à mesure toi la crise baninga na bambo comme tout le monde a diminué. Biso ya plus aviez ça aggravé kaka. Bon premièrement ils appellent faute était. Mbo eza sans gouvernement, mbo eza sans gouvernement. T'imagines? Mbo ka so on a vu son gouvernement pour crise ça la toi crise diminuer. Faut gouvernement est bien installé, bah tout bazazaza. On se comprend. Tu as un tour à la gouvernement. Gouvernement est à la ngote. Il y a au moins de plus en plus. Tu dois rêver kaka. Ton gouvernement est à la établir gouvernement si qu'il y a bien. Crise est éliminée non. Tu as vu sans gouvernement. Vous voulez pas. Voulez-vous comment dans la crise et toi crise qui t'a. Kalaté gouvernement est bima. Kalaté ko bima. Bon, pendant tout ce temps, tu vivant des raison pour laquelle baran ça a émission photo ça là pour biso ba fils du pays tout mais la vérité boy. Crise et ça s'aggraver pour manque de gouvernement. Un pays étant bolaka na ba norme, gouvernement établi vandi ba chef baza, premier ministre Azali, Moussa Nezo Salama ministre intérieur Azali donc et tout donc. Ba tout wana ba fonctionner na bangote. On to kembati. Voilà, donc on toque manabiso donc matro quoi donc dans bref gouvernement et zalaraté dans Mbogo il y a un moment tout kemba. C'est bon. Merci papa. Bon problème on a vraiment eza pour na cause la coopérante mais il faut pour être congolais. Cela veut dire toujours produire té. Pays mobimba et produire agate. Ndamba ba société ezali awa to bakisaka té. Cela veut dire toujours bota chaque jour. Nombre ya to ya naissance eza ebele ko le gato ya mortalité. Chaque année, autant de nombre d'étudiants dans sa classe. Il faut que la crise est là. Papa ou baza kuna, balinga ko pension te. Balinga ko changer jeunesse msusuya. Kaka bango rande bazalaka. Il faut que la crise est là. Les autres aujourd'hui on a nani ba AI kaka. Vous le gouvernement. Mais papa on a ba DG bango baza ba jeune. Ba tu bazo DG bango ba jeune na olo ba non parce que ce que tali to ya bato bazo sala na ba poste nyonso clé baza ba intérimaire na zaka ba papa na zalaki azaki boyo ko tala depuis ce qui Congo e banda ya sala kaka busuko classe biso to kendaka donc kaka matière wana kaka même tableau wana ya tangela ndeka tableau ngape na yokuta kaka même matière siko bango poni balinga ke no jeunesse pe ezo mo espace peut-être jeunesse yo yana souffle asika pour que et décoller pays. Mais bango na siko bazeka ba pesa ba mbongo na bango ya des comptes finales. Siko so ba pesa te ba libérer poste ndeni. Et l'obité que no siko bana ba pesa ko de compte final te defo o nani o blender ka kitwa na ozala kaka. Tu peux za ba pesa pension aux îles de compte final na parce que c'est établi et au ba document ezali ko bandango la nango malem. Mais baboya ko kende so ke ana o CPT a o ke kuta ba papa bazana libande belé ti lelo ba pesa bango bambo na monte ba kenda banda ku ti lelo bazonga ka wana po ba pesa bango bambo na banga pension siko crise kaka ezo continuer ba fa na ndako bazana kati ya musala donc yaka ndenge moko. C'est parce que nos dirigeants bazo zo responsabilité ya pays te parce que ceux qui baza ko zo responsabilité ya pays ba on trouver ba solution à bilo wana mike parce que à chaque société ou à chaque ministère bazana ba bilo nani ba compte na bango bien établi que non autant d'années to ko bimisa autant de personnes ba ko la pas pensionner ba ti ba mbongo na bango déjà baby que non exo comme date wana ba tu ya pension bazu ba pesa bango ba de compte final ba obe ba sale ba compte après ba ko pesa bango ba compte de compte final na bango wana za débattre c'est que ba bazo diriger ne bazo zonga na ndenge ya mouvement bazo ba mbonga ba ya ba pensionner ba lié mbongo yoko bima pona eloko moko hotel balié comme suivez za la na ngote akovana na pe rouler avec carrosse azana ya à l'aise bokoy ba dia des millions mais avant ni na. Merci papa. Maman ça va pas makasi vraiment makasi. Bon nga pour nga chez bogolo ba sur le plan crise wana na ebité mais pour nga crise wana la dit ya mboka na biso tozana na gouvernement moko non responsable
yango wana esalaka non crise s'aggrave makasi boye mpo bato bazodirige biso bazokoka te en bref quoi mpo crise ezalaka nango mais à niveau te tofanda na baepoke ya Mobutu crise ezala bakabila lepere ayawa crise ezala plus embargo mais à niveau te donc eza kaka mpo bato bazodirige biso bazokoka te s'il faut le dire. Mais quand même mbongo eza en circulation. Mbongo eza en circulation te mpo bambongo ezotambola na bapoche na bango na circulation mbongo eza te so mbongo eza en circulation mais crise elingi eza na niveau te bambongo ekomande ya bapoche na bango. Banda tongo ozoya quand même ozoteka ata machine moko bien ndeni. Mama koteka eyomi na pasi liboso ezalaki oyeba okoteka 4 ordinateurs 5 okoteka mwa batelefone banini mais lelo vraiment makambo eyomi pasi. On passe même bateau bando sombela biso toza en contact avec bango tozwa na ba numéro okotinda ba pièce sabie utsoye bo benge mena bato msu ba role lampiaka te mais ba mo le lampiaka suite ya mboka vraiment zamba sunga biso. Merci papa. Toteka sute bilo to babotola ndeni batinda basoda so muni ba jeune so caméra balancer caméra mo ba jeune ba télé et ça kudu bien ba moko ta ba jeune ba télé to ne baza boye baza ya kobotola bango biloko ba téléphone na bango to to sala kopa ba téléphone to za na salité moko to memara te mais au mona ke ba ya ti ba temi boye biloko na bango to basoda bango na kuna babotoli babotola biso ya biloko toza sune loro te tokomo ya ville de quoi déjà tomber ça na ya ville ndo mo tokomo ya ville crise économique et ça ya makasi na et pas na biso na RDC point nini sur 100% la popularité za na kin 80 va ça la raté 80 o ba créer un emploi na bango na ba emploi bon va créer wana l'été lingi na ngote et BBC go makamba 80% ya popularité ba na kindo 29 va mo abiro mike 80 no moins to souffrir yebisanga siko crise des atendés donc faut crise là mais ndengo teka ba chombo na omona quand même clair biso déjà né tozala musala biso to 20 nango le to neta ba 15 ans eza pepele ma mutu to sala on kana jeu donc pas bino dans crise ezala te te crise de commission po ba bebe sujet ba komo kanga biso ka bo arbitrairement ole kano taka ko ole kano mais ba kangi o sai lote oni oyo zala kopero ngo wangana est-ce que maman ezala ele ki siko de comme fois 6 hein ba fois 6 mo bo ya ba fois 10 be bazali biso ko mo fois 6 crise d'ango ezalaki mais comme fois 6 eloko moko ya très important na bosana ki en tout cas ba combattant tonoka ça va ça mabe tani na longo manette pour ba combattant biso na Congo na kini awa tonoka ça bosa mabe nzoka bosala kana bino makambo eza très important par ignorance ne doit no eba teta moi makambo sala na botika te biso mosko na kini ne to tindi bino bosala kamera mo bosala kana ezaka ningwana po trop c'est trop baloba toloba sunini po nyoso toloba sunini kombata so bakabambo na tsembo mo bimela ta o talanga ka mutali bosazwa mais cheta mwala mo kana tindi po na eviter bosala ni bosala na bo continuer bosala kana yangone anga kata na tiki na so na bando pomper donc na pomper blom sukutu il ne fallait jamais bakana moi ka buba ya lukanga ay comment na bongo droit du fils du pays à la raté donc congolais na kati mboka na esclave numéro 00 ya bakonzi donc o bakomba konzi biso ko mona biso bilo pamba balingi to simba to kota ba science lokola bango oh biso bete biso ka na nzambe kongo za ya nzambe male menenge nzambe ya biso kala te e osimba kaka évolution au sala makaka donc tozaka wana na bango baboma o to tikala to changer ka mboko o ba boma de ba boma mais o to tikala tu peux imaginer nde tota boye CNPP za la souti mais ba ko ngata boma ba ko la bango bata boma to mba kangina ba villa kala to no keta bata boma CNPP to futi mo tiko za monde no mo liboma nde tokenda ba sepa ka ko etala bata o bazaka ndeko na biso bakanga bango kala pe tono keta bata maboma na CNPP bosiko bata maboma bakanga to mwi bakanga bata maboma ebinde bakena bango wapi bokecha bona kasho bata bazala to bokecha bango wapi bobongisa no ata ba CNPP pamba vraiment
maman et moi comment hôpital privé na kati wana maman et moi en général bobe on maman so ko tu na privé na ba privé dans la kati wana mbetu olala ufuta 30 000 2 jours 60 000 au sala raté au téléman nzelo te ka moi téléphone ya soni mboko madoki na ngwa. Merci papa. Crise à Kala, na crise à Sika, ezati. Problème à Congo, eza problème à ba dirigeant. Pour eza na dirigeant congolais mokote aiko travailler pour na peuple. Ba ka ko sala pour na mabumu na bango. La preuve année ba ko chayo ministre Aibi, lobi bo ki ba ministre Aibaki, ba longoli ba tie kaka wana. Mais biso to kamwa po système o ya Kala, ba bundisa ki Mobutu. Ba mobutiste kaka bango bazongi kaka même système mo ministre Moibi lobi ba changer poste comme ministre côté mususu to comme PDG côté mususu maedi aibi ba cadre na biso ya mboka bazana respect ya bien public te bazana ngo respecter okuta ministre moko tozozwa ka par exemple la SNEL lelo SNEL les sociétés commerciales SNEL les sociétés à production écoute ça comme bon chaque mois comment société le SNEL ezozanga ko moyen ko somba câble. Mais Moutouana za PDG avandi kaka. Au moment où azozwa biso mbongo. Batiki ko yiba même biloko ngo ya mboka. Ko yiba même ba mbongo na biso a poche. Pour okosala la courant 10 jours au futi mbongo mwa mobimba. Eza moyibi. O basala wana eza moyibi. Bomoni ba crise mboka na biso ekosila kaka soki mukolo tokozwa ba cadre ba na respect nanu ya eloko mboka. Azobanga ke oyo ezelo mboka. Eza bien pour na biso nyoso. Eza bien pour na nga moko te. Ceux qui te bamkolo tokozwa ba cadre on ande mukolo crise na biso ko sila comment na mboka na biso bato bazo sisa ba classe ezo sala l'état na biso société que muto a vidé classe il faut embrasser carrière professionnelle il faut asale la mboka il faut mayelo ya zui wana esala pona mboka l'état za nango société ceux qui vidé classe faut vendre na ba palais et sali nango e pas cité omoni que eza premier mitu ya batu nga ezo sanga pasi komona lelo sangwa congolais pour sangwa congolais kenda mabe tina wesa mundele sangwa congolais kenda mabe muto azosala ke sangwa congolais kende mabe eza mundele na ba cadre na biso pour lelo je kamino wana po ezonga ezozanga eloko te lelo miba po ezonga ezozanga eloko te mais est-ce que eza intérêt ya ba Uganda ba ibara pétrole na biso est-ce que l'état na biso sali nini pona ko pekisa Uganda tika o exploiter pétrole na biso eloko moko te omoni mboka na biso tozana besoin ya ba cadre moko tozana besoin ya ba institution fort na ba homme fort pour institution pour la bien il faut tozana ba homme fort comprends na Congo tozangi ba institution fort na ba homme fort pour ceux qui muto ayibi ayeba obanga eloko l'état ayeba ko banga crise mboka ekosila raso tozui ba cadre ya bon. Tokomi na suka ya reportage na biso. Merci na maman qui dit bisengo mtazu ba image o. Merci na Patrick Nsala yende mutu a monter yango. Na pesi bino nyonso mbote ba diaspora bana ingeta bino nyonso ba combattant na pesi bino nyonso mbote na bosanité number 1 Christian Ndisu. Na bosanité grand frère propre. Flori ba le komboso o ba benga Floribert ba le komboso na Londres. Na pesi yo mbota trop. To bosani yo tetaka ba petit na o. Yo avie na biso a 4 tara ba petit na o na pesi bino nyonso mbote tokutana na mbala sima kana 6 na bino oya Congo Lokole news.com tomona mbala sima merci.